Kibangizmo ye. Kibangizmo ye. Kibangizmo ye. Kamba oye. Kamba oye. Kamba oye. Congo Brazzaville oye. Congo Brazzaville oye. Congo Brazzaville oye. Brazzaville oye. Brazzaville oye. Brazzaville oye. Eungui, Embazie, Bilongo Biakoulé, Yangalala, Essengobe Essengote, qui est Sevoga, qui est Sekoué, Tsai Vogan Tsai Koué. Na komba tata mwana pe tata Molimo Santu tolanda ki matei na biso tolobaka ntango nyonso tozali bana mapamboli pamba te loposo mwino tonyokwami mingi me Nzambe mpe atikaki biso te. Tata Molimo Santu ayaki mpona kobikisa biso ntango aye na mokili batunaki ye yo ozali nani? Nazali motindami ya nkolo Yesu. Akotaki boloko 30 ans moni pasi po ete loposo mwindo abika. Likambo tolobi ya écriture mandombe ntango bakangi papa Kimbangu na nkamba bamemi na mbanza ngungu bamindele bazongaki lisusu kosala enquête na nkamba soki bamona likambo nini. Alors bamonaki plaque na se comment 5 et 2, 2 et 5. Et ça bon bien bon côté. Et là que on les a écrits na biso bakimbangis. Ce qui to comme ko lobela on ndenge mabe biso na biso. Nzambe so ga retirer eloko na ye. To bebi bien to bebi te. Nzambe apesi biso écriture bamosusu bandimaka yango te kasi ezali bongo. Tata wa Belwade asalaka mpe ndenge balakisaka ye awa na Brazzaville ayaka mpe ayaka te na Angola akendaki mpe akendaki te po balobaki na ye abandela na Afrique. Après, ake mokila mobimba atambolaki kasi lelo toza kokritike nakoloba makambo mosusu soki bozala écriture bokosala makambo ebele. Lelo toza na konzolo ye toza na nkamba biso si tobandaki kuna na nkamba biloko tozosala kuna soki elingi okende mosika totie écriture mandombe banda lelo nasengi mpe na entre na lupango awa écriture ezala te ndenge bakomaki awa na pa église Kimbangiste na écriture mpe tokotia toyokani
Photo tchali comme on a besoin valeur. Poto yebi que pas toujours kene torosala ya minene. Basava barozala be barozala te. Bazali bi bazali te. Bon dans le pas on l'accana basava bazali. Oh presque binonion sur basava. Hein? Merci beaucoup Navoni. Qui savant ya. Tout ça les habits moko. Bon bien bon terre. Bon ceux qui savant y écriture ni rotia. Donc vous inventez biloko belé hein. Votre ça la habits moko hein. Nzambe a fongola nan. Biso tolingi ete molimo ya tata nzambe ezala na ta na biso ta nyonso ezala distance te makambo mingi eza koya nakozwa exemple moko awa na Brazzaville tata moko batindaki soki na kunzulu soki wapi akokutana na lion na nzela boyebi makambo wana boyebi te ane nini 58 te la 58, hein? Là, il y a bien, hein, pour expliquer bis. Nani akobi maye bien. Siko bana na bana bakolo baza susute. Voilà. Na papa libre pe mutaba histoire yaye. Oya robanda bandanano. Na kombo ya tata mwana pe molimo santo. Na kombo ya tata mwana pe molimo santo. Likambo toza kolobela e salama na Kunjulu na 16 km ya Kunjulu village. Pa mbate tango papa Diangenda a kutanaki na papa Obambi Paul na papa Mfikewe. Papa Diangenda a sepelaki aya Kunjulu kotala ibota na ye. Nde tozalaki na papa moko na Kunjulu komba papa wana Ondongo Philippe azalaki chasseur abanaki kotia mitambo ya banyama pe abanaki kokata kasa oyo bamamba kangelaka kwanga na secteur ya centre wana. Sikoyo azalaki camarade ya mokonzi ya mboka Imbama. Mokonzi yango komona ye azalaki papa Nchwankari. Alors papa papa Ondongo Philippe tango aye ayoki mungongo ya mutuka eleki na mboka mbe. Sikoyo papa Obambi Paul atuniye tokosala ndenge nini pona ite papa Diangenda akokoya na mboka Kunjulu. Parce que papa Diangenda yipsaki na kokenda nzela ya maite. Nde na mokuse baye kosala nzela oye relier Kunjulu village na Imbama. Tango basali yango ezalaki vers ba ebana kosala yango vers ba 57. Maintenant, tant on est là ici, allez, to continue l'année à 58. Papa Obambi Paul a tindi papa Antoine Onga à Ibsi. Landan zela wana est-ce que Mosala wana ici? Ceux qui ont landin zela okomi kenda opesa sangwana mboka Imbama obimati na 100 km pour na ko sa délégation ya papa Diangenda été nzela ici kenda na no kotala. Papa Antoine Onga telemaki na makasi nyonso atosaki ye. Alors tanga komi na vélo pédalé. Tanga yuko koma na mboka centre. Na descente tozako mata côté ya combrique côté basala ka brique. Parce que phénomène moko ezali wana oyo ba comprendre nanité. Phénomène nge ezali boye. Na mboka Kunjulu ko buta Kunjulu village ko koma na Imbama. Axe wana ezali na bangomba mingi pe na zamba. Kasi phénomène moko ezali na centre, vallée moko ezali à gauche
na côté ya zamba ya cacao. Vallée mosusu ezali à droite côté bangombe ba melaka mai. Donc mutuka ekoki koleka na axe wana te. Mais nzambe asala miracle atikima bretel moko mukie kaka ya 6 mètres oyo ko permettre mutuka eleka wana. Donc tango papa Antoine Onga akomi wana ata na liboso boye amoni lion. Lion atelemi aza kotala ya boye. Papa Antoine Onga atelemi akamu ya. Oyo lion ozokende ba. Allez, afukami atiki velo na ye afukami. Place ngo to tia plaque wana. Tanga afukami asambeli. Naza kokende motinda batindi ngai na papa Obambi Paul pona kotala kokutana na mwana papa Simon Kimbangu papa Diangenda kuntima. Soki naza kokenda itindami pona o batindi ngai pona nzambe yo lion lungwa lekisanga nzela. Miracle salama kiwana lion afukami akotisi mokila na mokolo ndenge mbwa salaka akema lembe a libéré papa Obambi Paul nzela papa Obambi Paul aleki likambango to yebila ndenge wana papa. Merci papa na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Centre ezalaki na 1956 baptême et bandaki na Léopoldville. Maintenant na Brazzaville et bandaki na 58 yango wana papa Diangenda ayaki na voiture na ye e utaki na ye na Léopoldville na tango wana banzela bazala ko sala ngona ba cantonnier. Donc akoki kolonga na voiture awa ti Kinsasa bibubu ti Kunzulu epai papa alobi yango wana tango papa yaki na voiture na ye ake maintenant na Kunzulu po na kokutana na papa Obambi na bandeko na ye po na baptême e bandaki na 58. Donc ndenge papa alobi po to benda lisolo molai te papa ezabongo na komba tata mwana pe tata Molimo Centre. On commence à tata mon pays Centre. De nous mananga lobby. Voisin, il y a pas comme malongo. Voir l'évaluation avec un gamo pourquoi aïe côté na Kunzulu. Côté à Lyon, papa Obambi Paul, à me pona qui baba pas 10. Et c'est 15 jours à mercredi. Tango papa na kuma qui sika Lyon zelaki, il y a zone matazu titabo, Lyon monaki Lyon azaki nanzala. Ça fait plusieurs jours. Tabakutuna Lyon, loko le bon de la nasa motema. Wana li papa mfuma longo, opespese le bon de la tata zaka na batiki. Ah, tata nzambe. Sika itanga miete. Lyon ali angayi, tika bulungu salama. Sika itanga miete. Tika te bulungu papa libéré yakini. Lyon te kaka le bon de la nasa pese nasa motema, Lyon pe ame libéré na malembe akinayi. Papa. Yo kaka motulbaki. Otina qui peut que soit papa nga zaki diak na kete ngomona biso papa nga tant que mongo iki papa a continué nzele nayi bobanga zaki le suite et l'excité papa ma ba lionyo su yotek na kitamboko na et ko tuzungu se centre tika ile kombo na be et ça na kitamboko na papa et ko so libisa ke biso tikite to que toujours en avant pour te nzambe ozali nzambe biloko mabe ko so bwaki kini musika biso to kontongo sa musana biso talent na papa oyo baka ponya lyangu wana oyo papa anga azaki papa dia kritango wana oyo otina kia kini kotela nzela tango no butiki na gampa okutina kata Kunzulu to sibu na kuma tumo bimsa Baba photo ezali oyo to kangaki sikango. Na kombo ya tata mwana pe Molimo Centre na tango oyo bazalaka kosala nzela wana ngai nazalaka moke kasi nayebi histoire ngo moke ndenge namonaka ezalaka ndenge papa Ondon Bertin awuti koloba ye ayokaki yango kasi ngai moke namonaka nazalaka na tango wana. Tango bazalaki kosala nzela nde ba mama bazalaka kotindaka bakwanga ozwi pondu ozwi likayabo ozwi sekinini bakotindaka moto moko koya na velo opedale kozwa biloko na mboka kasi kokoma mokolo wana sango eye ke ntambo akutani na papa anga Antoine
pe basololi ndenge ya kutani na yango. Tango ye akendaki liboso ndenge papa Obambi Paul azalaki atindaka ye te kende kotala nzela yango po ezalaka na banzela mosusu oyo bachasseur bazalaka koya na mituka, donc banzela ezalaka komona na kilikili. Sika boye yende moto azalaki kosembola ndenge nzela bakoya baoyo bakoya na nsima balanda ndenge ye azali kofongola. Tango ye azali kosala kokata matiti, mbala moko lokola moto akotelema po asembola lokola mwa mikongo boye bakutani. Kokutana bakutani, papa anga alobi papa Kimbangu olingo sala ngai nini? Nde yango apesaki lisusu libonde liwana oyo toyoki papa Ondon Bertin alobi. Kasi kotala na kati wana tango bango bazongaki likambo oyo emonanaki na kati wana papa Obambi Paul asangisaki parce ba papa anga bazalaki nde ba entourage na ye lokola gouvernement na ye. Papa Obambi Paul alobi mboka oyo lokola lion amonani ndenge wana makambo pe ya minene ya makasi pe ekoya komona na pe kaka na mboka oyo ndenge wana oyo bino bokozala koyeba. Ya liboso mabondeli ezala po mibeko ezalaka na kati ya kunzulu oyo mai ya kosukola lokola tobengaka mai ya mosolo epai toko na marigo. Mai wana papa soki aye mai ankamba eza lisusu te akokende na 3 heures du matin kokende kozwa mai na marigo wana po asalisa bato. Nde epesamelaka mobeko ya koloba ete moto soki aza malade 5 heures du matin akende asokola na ndenge pe tosalaka na Yerusalemi pona asalisa maladi na ye. Papa anga Antoine abengaka biso me tozalaka bana mike abengaka biso alobi bon nani akokoka komema ekulusu oyo biso tokomprendaki te pona bomwana. Alobi likambo na mwana kikuna na moni ntambo wana eske bokoki koyeba ntambo wana soki eza nani? Biso tolobi te toyebi te. Oyo azalaki kosolola biso moyen tokanga eza te mpona bomwana nyonso tozalaki na yango moyen tokanga ezalaki te. Lokola boyebi te boza bana mike bokokoka pe bokozela koyeba yango plus tard, me boyeba kaka biso ntango tokozala te mpona mibeko ya mboka oyo bozala na bobangi te bokozela komona makambo oyo ezali moto oyo akomibatela nde ye akomona suka ya makambo wana na ntango wana koya biso tokozala lisusu te. Kasi oyo emonani lokola ntambo na kati ya mboka konzulu ekosalema lisusu esika mosusu te, kasi mboka oyo elonga na yango ekoya komonana. Nde wana moke oyo na vivre na ntango wana na kombo ya Tata Mwana pe Molimo Santo. Na kombo ya tata ya mwana pe Tata Molimo Santo bandeko basi koloba naza na commentaire mingi te, me nazali na foto ya papa wana papa anga ezali awa na kati ya brochure na ngai. Mokolo bamonaki ntambo ezalaki mercredi le 22 1958, le 22 mercredi le 22 juin, vous voulez dire. La précision c'est celle-là. Mercredi le 22 juin 1958. Puis na bomwana to participer na kosala nzela wana tozaki bana mikepeza. C'est tout ce que j'ai ajouté. La kombo ya Tata Mwana pe le Moussa. To pesine merci. Bokenda kovanda likambo wana ntina ezali nzambe azalaka be azalaka te azali oyo abatelaka biso nani
bongo na 58 makambo ya boye na lelo ezali bi ezali te oh bavo ekiti elakisi ke tozobebisa mingi mabunga nyonso ezali nini yango bapapa balobaki te tosala malamu tosala mabe te totika mabe tosala malamu toyokani biso tolingi puissance wana ezalaka ezongela biso. Papa Kimbangu alakisaki likambo moko kuna na Banza Nsanda maya munene bwatu te pante fobakati moko azalaki wana si abebisaka. Alors mayela mabe elekaki na ye mingi nayebi te soki papa libre akoyeba histoire wana. Po bakatisa papa Kimbangu asalaki nini oyo akangaki miso te asalaki nini? Bino bozolobela kuna na musika balobelaka awa te. Merci Nzambe na ngai pona ko rappeler ba makambo oyo ya kala batata na ba mama na tango papa Simon Kimbangu akomi wana atobi na bango bokanga misu to bondela papa Doti akangaki misu te na tango kaka papa Simon Kimbangu asali amen bakomi na ngambo kuna ya tikali embuta kansi po ivenge monontiri mbuta parce que akangaki miso te. Kwa na Banza sana ye tata wana salaki nini? Wana na bosalima mke papa na komba tata mwana pe tata Molimo Santu papa Doti tango nyonso azalaka na kondima te ata na Banza sana soki papa Simon Kimbangu aza kosalisa ye azalaka toujours na badoute maima so papa Simon Kimbangu aza kosala ye azalaka neti opposant makambo nyonso epai ya papa Doti ezalaka toujours au contraire yango wana papa Simon Kimbangu pe alakisaka ye ete ye azali nzambe tango bakomi na esika wana mai ya munene mwai batraverse eza te. Papa Simon Kimbangu ayebisi bango boye alobi bapapa mwaya kotraverse eza te kasi bino nyonso bokanga misu nga na kobondela ye tata Doti lokola azalaka toujours moto ya opposant moto atembe alors aboyi kokanga misu alobi ye atala papa Simon Kimbangu soka kosala nini. Papa Simon Kimbangu alobi tobondela ye moko akangi misu abondeli tango abondeli mbala moko babungi bakomi na ngambo ye atikali ye mta fongolaki miso ayebi te ndenge nini bato balimwe bake kuna ye afongolaki miso alingaki ete amona siko amonaki ya bien mpenza oyo amonaki atikali wana siko ntango bakomi kuna atali bapapa Simon Kimbangu bakomi na ngambo. Papa Simon Kimbangu alobi tala bato bazanga kondima atikali embuta akufaka peka ndenge wana papa na baduti na ye yango wana akontinuaka te. Papa naza na likambo oyo ya papa Simon Kimbangu ndenge olobaka na biso na tanga papa ti angenda kontima na boyi kotikala na nini na likambo wana tango papa Simon Kimbangu akangamaka papa ti angenda yokaka papa Simon Kimbangu kiangani olobaka na biso boye batu ya suka ezalaka bana ya mike tango papa Simon Kimbangu akangami batata na biso balobi papa
mbuta po ba obenge mbuta muntu. Mbuta muntu ozokende. Otikeli biso nini? Papa Simon Kimbangu lobi na tikeli bino kaka Bible. Makamu nyonso o bozana ngo posa otala na Bible. Allez, tango sal bon ba mindelo ba telemi ba komi kokende. Tango ba ndio kende, allez bana mike ba komi kolanda Papa Simon Kimbangu. Ndengo loba na biso na lera Papa Diangenda. Allez, bana mike ba komi kolanda. Bazalaki mingi penzate. Mundela tali plus de une vingtaine. Mundela tango tali abi allez basoda bopenga na bana na bazonga. Basoda batali bana mike babengani bango. Tango babengani bango bana bazongi ole bazongi te. Baye ebele lisusu koleka. Ndenge papa lobaka à partir de 15 ans tie na 3 mois. Bamsusu bamemi baleki na bango na mukongo bazolanda Papa Simon Kimbangu. Tango balandi Mundela tel sur la sima deuxième fois. Alobi ale bon menacer bango bo benga na bango. Ba soda baye ba benga ni bana. Bana ba kei ale batala kana sima. Bana ba Yesus une centaine. Ba ye lisusu ebele koleka. Ale Mundela tali bana bazolanda. Déjà les rona basisi nzundu oba yebi mboka place Papa Simon Kimbangu basisi nzundu babando kota net na zamba. Mundela tali aningisi mutu abengi Kimbangu Papa Simon Kimbangu yazaki na liboso na ba chaîne ndenge bakanga ye abengi Kimbangu Papa Simon Kimbangu atelemi abaluki abi tala bana bazolanda biso malamu ozongisa bango yonde nkolo na bango. Ale Papa Simon Kimbangu azongi ayeti place bana bazaki na distance à peu près à 3 mètres. Ndenge papa lobaki bana moko bana nyonso bafukami. Tango bana bafukami Papa Simon Kimbangu atali alobi bana na ngai musala oyo ezali ya bino. Mais tango nanu ekoki te bozonga boyoki bango nyonso balobi yingeta. Ale babandi obengana André Joseph Lubletini na 5 minutes bana nyonso basili. Ale Papa Simon Kimbangu azongi pa ya Mundele AFC Mundele bana bakolanda so biso te tokei to continue route. Yangwana Papa Diangenda lobaka boye alobi yangwana bomonaka na lingomba na biso ba groupe nyonso bana il faut bazala wana ezali continuité ya lingomba na biso. Lingomba na biso ekoki kokufa soki mukete na bomona bamindele so baye awa ole bakanga bamikolo bafoto bakangaka bana mike mpona kolakisa ete lingomba oyo eza na continuité. Papa limbisanga na komba tata mwana mulimu santa linga otika na nyongo te osali bien pamba te ezaka na nzundu mukolo bakangaka ebale ndengwana papa ozo rappeler biso ka toye nayebi yango po banda 21 elingamaka lingomba ekufa. Est-ce que okufa te jamais papa kufa te. Yango biso toza kolanda makambo oyo ntango nyonso sika papa batiaki makolo biso mpe tokotia makolo biloko batikaki koloba tokolanda tokosalela yango ntango ekoki tokozela lisusu te toyokani boyambi biso kitoko tovandi kitoko kolia komela bozosalela biso yango kolala mpe kolamuka. Nayebi te awa na Brazzaville nzuzi nde azalaka mokolo ntimba nde leki bongo mpe bongo te. Kuna na Kinshasa ntimba nde mokolo nzuzi nde leki. Eske Brazzaville na Kinshasa nani mokolo? Papa Congo ye!
na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Centre. Papa na 1921 olobaki na papa Mandombe Manfuma que makamu nyonso ekobandelaka na Congo Brazzaville. Donc ni awa batelemisaki collège ya Liboso na Congo Brazzaville. Ndako nzambe ya Liboso wapi na Congo Brazzaville. Papa pour que ne kosala accident na le 29 juillet okendeki wapi na Congo Brazzaville. Lyon papa oyoki yango. Esika papa anga kutanaki na Lyon histoire wana ezatu esika musute Congo Brazzaville oye yango wana papa olobi boye que Congo Brazzaville ezali porte loko les apporte donc biso tozali boso Congo Brazzaville oye papa ya solo na kombo tata mwana tata Molimo Centre. Papa Diangenda abombela absolu kamute na 5 mois alobela biso makambo nyonso papa ozosala biso ka rappel ndenge nalobaka lere nyonso ezali mpona kowela koloba te papa alobaka boye ya solo makambo ya tata ebombama mingi na Brazzaville wana Brazzaville oye papa alobi boye alobi makambo ya tata mingi ebomba na Brazzaville kasi mokili yango ya Brazzaville yango ezaka na motungisi mingi makambo mingi ya tata eza kuna me makambo ya mabepe eza mingi kuna na Brazzaville papa bombaka te papa yebisa biso alobi na biso boye biso papa kisolokeli ngai tata alingaka kutu te tofana na Kinshasa aboyaka eloko wana me tangu ye moko tata atali ete bana na ye baza ebele surtout bakotonga lingomba baza na Kinshasa tata ye koloba na biso ete bokende ofana na Kinshasa papa Diangenda lokola ye azaka sek aboyaka abi tata yo lobaki na biso ete tokoki kovanda na Kinshasa te boni oyo change lelo abi te ngai nazali nzambe asalaka oye alingi ndenge papuza wana ndenge okoloba yo olingi yango wana ekosalama ti papa aye kondima albi tata mwaye toboya maloba na yo eza te yo bongisela biso kaka lokolo olobi bana oyo bakotonga lingomba baza na Kinshasa papa bongisa po ete bana wana bakotonga lingomba ndenge biso tozokende tozwa bango na 1957 likambo wana emonanaka ndenge nini batata na biso baosala na Onatra bakendaka kopesa papa kado ya bonane ntango bakei papa Diangenda ayebisi bango boye abi tata asepeli mpona bolingo ya 56 efandisi makambo nyonso bomoni premier train sans rail elekaka na 1956 train bakomaka même na radio na lero wana Afrique chrétienne tata Simon Kimbangu awuti na barelege alekaka na bango na 1956 train ya liboso oya barelege eleka batiaka ntina bajournaux train sans rail bakobengango papa Simon Kimbangu atambolaki na train wana premier relégué abimisa bango na 56 alors tango relégué wana bakei ezalaka esengo mingi na 57 nde papa Diangenda ye koloba ngai na kodemare lingomba na mbula oyo ademaraka na nini le 26 septembre 1957 asali faki yango wana papa donc démarrage ya papa Diangenda ezalaka na faki asali faki tata Antoine Masala ya solo papa kubakati asali faki yango wana papa tangu papa Diangenda alobi boy na janvier wana alobi tata ayaki apesi ngai 4 coins du monde makambo nyonso oyo ezalaki epa na ye aye kopesa ngo mpa na ngai mpona nini mpona ndenge tolakisi bolingo ya 56 train oyo boyokaki ekei kotika barelege tata ye moko
mutamemaki yango yango wana papa mwa moke kaka nakoloba mpo makambo eza mingi me tosukela nano wana komba tata mwa molimo santo. Merci papa. Merci. Là, la 58, on a contacté Kinshasa. Tout ça qui n'a pas Mbanza, n'a très grave. Donc, tant papa a un accident, babimisi na Wilongongo, tout ya qui vota la yenakin. Merci papa. Lelo ezamu kolombo ya nene. Oyo papa ozako bimisi la biso mabomba mi. Oyo mususu to bungaki yango wana lingina bakisaka ka date oyo papa Diangenda akomaki na Léopoldville ezalaki le 19 mai 1947. Oui. Donc 47. Donc nous wana akomaki na Léopoldville. Donc na le 8 juillet 1950 nous wana nde akendeki na Lulwabour. Donc azongaki na le 25 juillet 1952. Donc, dans le 15 novembre 1952, nous avons beaucoup na rue Maluku, numéro 120, pour le Banaye était Kende, aux 4 témoins, mais les 4 témoins là, ce que Koufi, l'opposé Moïno, Bakubika les sous-soutés. Yangwana le 28 juillet 1958, donc on a là, na Kinshasa, Bibubu, Nanda Tabiyamu, Mwananka Jatata Matuba et au PC autorisation Silisanda Kwanzambe Oyo makambo ya minene ezaliko ya papa na 1984 waneza secrétaire toke kolongola masango na Kunzulu na chaki nzembo na kati ya voiture kimfumukia tata mwanda muzulu alundia nsilu besinga monakyo donc tango tozako kende na moni na rétroviseur papa Diangenda na sima voiture puisque ngam na makiye azako mata azako kita ngana tali na rétroviseur amina nsomi ne regarde pas ici conduis tiens vitesse tali susu nzembe tango sili papa alobi boy Kadi Marcel azalaki deuxième dirigeant ya Faki nani akosala nga susu banzembo ya boye ngana lobi me papa ntoto azali aza musicien ayibi banzembo bakokoka te mokolo tata koya soki tata ye akozongisa banzoto na bino lokola ba jeune à 20 ans donc tata koya bokende na kulumbimbi tala makambo papa tata kosala kuna yende muta kolongola bino bande noire oyo eza na bino na miso soki tata ye te bande noire ogoye. Maintenant, papa Simon Kimbangu Kiangani Nzambe, yo ozalaki te, mais en 2012, au Tindi, na papa Itouam Tazaki, président du collège, bengelanga papa libre, na kendeki na kam na yekuna, olobina otuninga boy makamini bosolaka na tata, na expliquer yango. Nga na kanisaki tata Simon Kimbangu ya 1887. Motokoya nzoka papa ezalaki yo papa bongisa ngai banda na ngai batata loba mama naza na 76 ans nani mutatelemisa ngai boye papa Simon Kimbangu Kiangani azali Nzambe alobi na ngai okonuna te tokosala musala bomoni nga naza jeune vieux Kimbangisa ye papa Simon Kimbangu Kiangani oye azali Nzambe papa limsanga ba sekre wana bimi. Merci papa na kombo ya tata mwana pe molimo santo. Na zongeli awa pona likambo ya ebandeli ya makambo Congo Brazzaville. Mokolo mususu otunaka pona olobaka pona likambo ya ebale. Nazalaka wana nazwaka courage ya koya koloba yango te kasi na kotika la pena yango te malamu na loba yango. En 1982, papa chasseur et toi André, maman Monde Henriette, maman Mwalenga Germaine,
papa etu André azalaka kokende pona chasse amemaki mundoki bamama mibale wana nde bazalaka kokende bilanga nzela kobanda kunjulu kino kokoma na centre eza na 5 montagnes 5 bango basangisaki nzela po bakende kokoma na 3e montagne elobi ete montagne ya katikati na ngomba wana batala bo eza lisusu montagne te ekomi ebale monene ezalaka na tongo ebale monene penza koleka fleuve Congo oyo eza liboso ya kunjulu bango bakomi wana basuki oyo nini batali ebale bamoni bien matiti oyo tobengaka yango bakonga sika eza kotiola bamoni solo kasi na esika wana ata kutu omataki montagne soko otali nsima po te omona soki kunjulu okomona meme ebale wana te fleuve Congo oyo emonanaka lisusu te kasi bango na mokolo wana nde ntango batali nsima bamoni ebale yango wana eza koleka kasi ebale ya biso nde yango wana me oyo ya wapi lisusu kotala miso na suka kuna bamoni ngabe yango wana ekei donc ebale penzo eleki monene nde kotala na liboso kuna na centre bamoni bandako oyo etongami na babrike ya mabele bandako misato bango mayele esili tokosala ndenge nini pona experience na bango bakoti quand même na kati ya mai basukoli bilongi na bango bameli mpe mai yango babimi na doute moyen mpenza bandima eza te baboya mpe eza te donc basukaki ndenge wana ifale bazonga mpo bayebisa na mboka kuna ti tala likambo tomoni ngai nazali kutu na libanga eza na ndako kuna oyo soki na butu esika wana ngengaka lokola ville bamwinde ya ville kasi eza libanga chasseur wana azwaka ndambo ngai mpe apesaka ngai mpe ndambo ya libanga wana naza nango na ndako kuna donc ntango bazongi bayebisi likambo oyo ngai nde elembo nazwaki kaka libanga oyo chasseur wana azwaka na esika wana nasukisi bwe na kombo ya tata mwana mpe Molimo Santo na kombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santo nabosanaki likambo mundele alobaki ntango papa Simon Kimbanga ayebisi ye mundele tokei mundele ntango atali mpo papa Simon Kimbanga atelemaki kaka ntango bana nyonso bakei aye ayebisi mundele tokei bana wana okomona bango lisusu te ti papa Simon Kimbanga kei na ye mundele atali basoda abi likambo papa Simon Kimbanga oyo tozomonela yango pamba pasi likambo oyo esili tokokoka yango lisusu te mboka oyo lokola eza ya bango ye akotikala kaka na mboka na ye moto akolonga ye aza lisusu te yango wana kaka mundele alobaka basoda batemwaniaka likambo wana papa toyebi likambo wana papa Maya mpe ayebi yango mpo eza mboka na ye alors nga soki na profite koloba likambo wana eske oseya bapepaka ye me mpona nini bato balingi koderange ka eglise mbangisi bakokoka o bazofenga bazotiola bazokoloba bakokende na bango me eglise ekotikala o seya bapepaka ye te okoka te nga soki nalobi ntimba na nzuzi nalingi naloba boye ndenge oza koloba na motema na bino moko bozoloba ngo mingi mpe bozokanisa ngo mingi papa na Kinshasa asalaki 5 mois après fois asala 5 mois bongo mpe bongo te vous êtes d'accord, hein? Bon. Awa de la ville, Nani, président du collège,
Vous pensez déjà ticket au moins au catch là dans le cas vendredi. Vendredi 5 mois et Kogagate. Wana bisoto kei bino botikali toyokani na munike boza mapasa nzuzi na nchimba oyo papa Kimbangu tango akanga mina Kishasa kote Kitambo kolo wana baza kosala beko avant bakende na likolo. Alors bazongi kote ya Kitambo pembeni ya Shaniki. Papa abandi kolela Kimbangu. Tata Ntsumbo Simon ndoi na ye. Albi bakangi yo baboko na mai basali makaba ya ndenge na ndenge oza kolela te. Mais ndenge ni sikoyo oza kolela. Ya lobi mboko oyo kozala munene. Kasi ekozala lokola Sodome na Gomora. Ekozika pana mabe. Foto sambela makasi kimia ya kamwana esala mate ya ngone aloba kina ba papa bakoki kokende na Kinshasa te kosala kona tina nde yango wana boyoki biso tomemaka kimia bengami kimbangiste zala na kimia la paix place nyonso ozali sikoyo mokili eningani nani aningisa yango tota Nzambe moto aningisa yango eza na Bible kolo Yesu alobaka yango tata Kimbangu alobaki yango bapapa balobaki yango tina bapeselaki libonde ya le 6 avril tobondelaka biso toza bato ya kimia toyoki bato ya mobulu te bato ya kobunda te ya koswana te kimia tosambelaka mingi pepe mabe eleka makambo nyonso bango balobi na biso ekomonana likolo se ekoleka eske likambo ya Nzambe ekoleka ekoleka te mais changement fo ezala na biso moko toza kofinga papa Diangenda moyibi soki ntinsani esala moyibi ye wana siko akei alors ye mpe alobaki botalaka la vrai miyibi bokomona bango babalokotela bino na bandako bakotaka mpe bakotaka te kambo wana ye moko atikaki koloba yango vrai miyibi bokomona bango alors biso makasi na mabondeli séjour na biso na 5 mois oyo eleki bien nakenda makambo na bino tokobosana te si toyokana na papa Mbenza renfort mosusu eza koya po bapesa maboko po awa bato ya misala mpe bazali biso mpe totindaka mpe bandeli awa bato ya Kinshasa bazalaki koya no tokolemba te tobanda kotinda bato po ete sala wana etambola bien yango wana moke nazalaki nango yango wana tosilisi boye na nkombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santo amen. Tata ya mwana pe ya Molimo Santo na nkombo ya tata ya mwana ya Molimo Santo